Nous avons une décoration bien. Des gars. Bien présenté, donc hein. Oui. Merci. Oh là là. Ah, ya yana yi bai. Voilà, la bande oloba. Nazaka vraiment yo. Ba publiaka ba sepela ba sara ba analyse ba mitakala bato. Ba sara ba analyse ba liwa bato. En tout cas franchement, ngana kokati. Parce que là otobo sanara, tant ba publiaka bato. Mutakala wana surtout biso internet tozwa likambo te totala tate kemsu mutu wana ba publier ana famille ana papa ana mama ana bana ana ba belle famille ana ba ndeko ana ba cousine ana ba tante ana ba donc putain donc eloko wana o ba publier puis Roger o ba publier papa etikali éternel bana ba robota ba rotala ngo ba kokololo ba rotala ngo ba koko de génération en génération. Nazara contre bateau baby sara réputation à bateau. Je suis contre de ça. Naza contre yaba injure avec insanité. Naza contre yaba mal éduqué na ba mal appris. Mal éduqué na ba mal appris. Naza vraiment contre. Bino bon mon amour sentiment qui ba mutaka dizende on a bino mobile to journaliste la bino bon mon amour normal. Et puis bozo attend ça la mo ba analyse bolo bela. Et puis donc bato sala ba analyse. Ezara po sangwe kole fongwa me panzana bien. Pelo mse ko bima boe so biso YouTube to beti karate. To beti ngo kara et tambola te sangwe panzani mbara mo wa analyse. Non, c'est pas possible. Ça va net qui va ça qui peut. Parce que muta saint azati muta saint azati. Tout le monde a tinda. Boro, mututu abwaka. Utineli jojo atindeli jojo. Pour la sécurité, so batindeli tala effacer kakate yaya. O se mastir baranango que so batindeli mo effacer ngo ezati poza ko se masturber. Hein? Non, hôtel effacer. Moi si hôtel pour effacer mon bal hôtel effacer pour éviter ba mambo otu. Bokoma pe obanga na bino te bokoma o WhatsApp ba supprimer otineli mutatala supprimer c'est faux. Net ira so otineli ngelo so supprimer na application mo ezara déjà na téléphone nanga yo so supprimer na quelle application na kutiango. Siko yebisa nga so otineli mutakala na opa na ngana tala apo effacer na quelle place nanga wana na kota na kutiango. Ba téléphone mututa comment l'enregistrement des appels. Mututa comment la notisave. Application comment na notisave. Mututa na notisave. Notisave so otindela mutu photo na WhatsApp o supprimer so mutu na notisave so akoti na notisave okuta ngo. Pourquoi? Et puis to comment le système a supprimer hein
Internet est comme développé, mouton à mon arabe a les messages pour rien. Attends pour bébé na télé autrement au teka papa à mon otine les photos à scrumer. Conversation pour soleil ne ma solo mon secret à scrumer bombe en R que joue pour bébé na aïe l'homme internet. Internet est comme une place à ma compte à rendre franchement. Y'a un moment Sarah Tola votre humble servante non mi benga mikolo ya kombo ba pesa nganga mo pe fona ndima ngo pona carte la carte qui gagne joker donc bo mesa na obenga nga joker hein Sarah Tola joker la carte qui gagne babi mikolo mtosa l'émission na ya bien ya propre ya kitoko ya ONG titre kende kuna Sarah Tola babi misi soki ba vérité soki nengene ole kaneti tonton mo ucho benga nga lelo abi Sarah finalement franchement nga atala rapenda ba YouTube te mais na meka okota YouTube mikolo na mona kotoka Sarah Tola donc mutu mo ba fingi na komba Sarah Tola nazo koto Sarah Tola nazo na chaîne Sarah Tola nake mais Sarah Tola en fait c'est kana makambu nake na les news des stars Sarah Tola oh ma bilan c'est que Sarah Tola moye pinanda sala alors donc dans le cas on a Facebook à qui na Facebook à moni nga tindi demande à moni na répondre te à côté si qu'on a YouTube abeti mo Sarah Tola amoni ba émission dans un numéro na WhatsApp na émission a komelinga abi franchement ba enjiro batu ba fingo so ba comprendre te ba fula yo ba yeba te ke ba fulo sans le savoir ba yeba te Sarah Tola le au sommet na communique là donc tellement naza très bien éduqué na yo ka batu na yo ka ba fan na yo ka ba famille aucun jour moi Sarah Tola votre humble servante l'animatrice des émissions en ligne on tikala ko cracher les mutu na émission tona finga non tona finga bana na eto mobali to famille non mais sauf que il faut pas oublier na pesa ki mibeko na moni batutu batosi la chaîne tout comme ka Sarah Tola na ba écouter la matin comme ka Sarah Tola franchement ça n'a bien ça n'a plaisir na mona ke élévation nzamba o salara netu kanaki bande kona biso ya basi pour éviter na bino système à photo parce que notisa vezali ngabna na eko avouer que application nanga na chombo na ngai ala so tinenge loko effacer son na kina notisa na kutango to sauver ba âme to sauver personnalité ya bandeko na biso ya basi pe ya mibali notisa vezo exister bo télécharger ngo bo meka bo mona mamna on le disait so botika kotindela na ba sexe so lingi mutu papa yaka futa biye yaka kisaso mona mobimba nga te ka fo chombo omona nga de ane nazaka utalitai na nga utala wafu ya kolongola ka subilamba toi ko samba oyo kotikala éternellement na vie ba kokololo na nga ba komona kango ati wana te bande kona bisa mibali soki pe basi ngo poto ba pia bino ba mbongo soki pe basombela bino ba avion na mona nga pe non te mwasi mo apota sombeli mobali ni avion po bozora ba mitakala na bino po exposer sans vous rendre compte y avenir juste pour 100 ou 200 dollars net nga zora na ba 500 dominingi asaila nga ba chemise ba 600 euros yado HPK Silon Store botika marambo nga na saperte mambo luka botika nga na saperte dominingi kati mvua mana saperte botika marambo pardon HPK comprends donc tout ça maele mingi na balolo bela kaka parce que le lot la mon actualité kala mingi te ba tous les chaînes na YouTube ba osaile ba analyse la mutakalisation analyse sur analyse ozo encourager ma be wana kuna nini eza passé parce que ne ba sali wana pi Roger etikali éternel à vie ilongwa raté et puis les anande ka yaki na YouTube awa a flasher awa che ba miniature nyonso mikolo na YouTube et puis ilongwa pi Roger pourquoi tout ça tout lingana ko malgré babi YouTube bango bandi occupé ba koti et koti spiritualité kota ki cinéma tout
or que YouTube ezali na ngwelo mo boye ya ba guerre d'esprit à YouTube ya parler ti ya lelo guerre ekoti pendaki ya parler sans caméra mais guerre isa sans caméra muninga pa kosa baki muninga malade wani kozo déjà boka ntaka te kaka kimote mabezaka ke aleka finga mama na yo to aleka to abakilo malade kindo keza déjà ke mutu to msaza na mobile ne na ndako yo leki na TV au contredire yango opesi mobile moko boye opesi to msaza pe na zemo zizemi ono bambele yango mutu moko boye eza déjà bomifia mutu mobimba sans le savoir honnête ba blague mwana na lelo akobota ma mobali wana pe koloze makoza na baduti ke bato wana balobaka ezemi eza mwana ngo pene na omona déjà ka net ekomi ya baduti bobomi foya bato neti maseki likola YouTube pona nini biloko esila kalati neti ngamna na kombo na ngamambo esila na kalati donc na longora njili place naza na kendeka place na vandaka évité donc na longora njili donc mobali nango abensinga na njili alibere nga kaka so alibere nga kaka na bimi libala na sisa penda kombola mone kombola nga non sisa bato o batangi yango o balobi nyonso ekosila pepele pena pepele ya calme pe bomona mutu te mongo mosusu akosola ta na kombola nga parce que trop c'est trop komona bokufinga bandeko basi ezosanga pasi bosana ke makambo boloba na ba YouTube oyo bino bomona neti tofinga tolobaka po bato bamona ke tofinga ki otala okotisa ba vie osala buzz mais opomi ba vie ya bato combien ngana sina loba vie ya mutu nini na te ata ona yebi ata ona ata ya ofonde pona nini tout se crachane entre nous loba ta saratola ta neti bafinga nga banuta ya na mo problème te mais bo ko cracher babiloko moko boye o mona wana pe lelo soka botami atala boye bazolobela mama bango na YouTube zemi wana o yazala kitanga zaki na libumu zaki ya papa boye non pas comme ça YouTube en tout cas et comme place moko ya ba compte à rendre donc c'est pas bien awa zaki place poto pesa ka bandeko na biso o bana ba poto ba libanda to pesa bango ba information mais lelo c'est comme si awa et comme il y a ba compte à rendre ya ba compte à rendre makasi donc okoza na serno moko na poto tam susu sara to la banda o bimana mobali ne kala squat kala na n1 akia contacter tam susu Mike Lokamba na peso bona banosa eno ko fingela nga banda sara to la wana loba boy apeso ba ana lukutana ya solo we na mwaneti kwani sko bobenga na ba journaliste kwani po ba information bo pesa eza ya ba journaliste te olo yamba musicien o yamba journal o yamba politicien biso to koma ba star donc au moins on a ba journaliste ata 5 ba komelo tout le yamba yo tout le yamba kwani po o cracher donc o clasher les bateaux o finga o bimisa o ko bimisa poka ya zwa ba vie ok musala o to sala eza o totalisa bateau ba bana mboka ndenge komi makambo ezoleka na mboka na ba musicien na basali na nzambe donc to expliquer bateau ba libanda ba yeba makambo eleka na kati ya pays mais comment le contraire et comment place à ko étaler vie à Saratola ninga menanga vie na Sarah Tola azapoye abimana mobali boye azongisa boye donc comment place moko donc awa journaliste azati donc boti boko sabatu ba journaliste ba te na YouTube journaliste ate na mutu musuku totele alora moi ça na biso bien donc alora na ebité na code d'émigrer mutu te mais pour na YouTube azune pe audace asimbi micro avant de finga tosombela kayo lipa tozo un peu de comme toi bandu sombela nga lipa ndeni ba peda ba world ba classe nga na yebi na vie ba brunette please ba ya l'infini yo na yebi yo te na vie na mona yo te
erreur na sala na vie na nga ta mosusu komemo na mutuka. Ils m'ont mis des décorations bien. Des gars. Bien présenté, donc hein. Merci. Oh là là. Ah, ya na yibai. Ouais. En tout cas, bonjour, bonsoir. Ça va? Ça va pas? Hey. Ça va pas de... Mbote na balanzina sur STB TV et na ba abonné sur Saratola TV na ba fan na nga batu balinga nga batu basutena nga. Pourquoi pas la profiter pour appeler sa joyeux anniversaire à toi Kadi Mvouama balobi mwana Didi Mvouama ombo elandaka kwa asi ya pembe likolo nango babakiseli ye misolo. Kadi ya Mvouama, joyeux anniversaire à toi. Déjà c'est demain dimanche, ça va Inda en Europe, précisément à Paris. Inda bomona ba Dominiengi, grande prêtresse, mère. Inda bomona ba HPK silence d'or. Tara mutu ba pesi kombo silence d'or. Donc muta silence mais en or. Donc ma bejali quoi. Abosani était ser nanga nanu mosese. E babi nanu mosese. Nanu mosese. Bien nanga Serge Kadima. Donc restaurant babi mingi pana Panama, pana Paris. Et vous qui n'avez mingi Goliana. Restaurant Le Puissant. Hein? Restaurant Le Puissant. Chez Nanu Mosese. Vous savez non pas adresse caca. Hein? Adresse 101 avenue Président Wilson. La plaine Saint-Denis. 101 avenue Président Wilson. La plaine Saint-Denis. Bongo, Ezomi Bongo. Na Paris.
restaurant Le Puissant chez Nanou Mosese. Bozwa bongo ba image balobi bolia na nenga kimboka, bolia na nenga kisansa. Ah, kin makam, kin la belle. Donc beaucoup de ba mapoke ba pondu. Bosela liboka pondu. Liboka ngolo banini bani ba moto ba munganja ba mpoka bantoku ebimbisa ntoku akamnobo bambesi bamonganja le rislimbandaka mama ngai. En tout cas beaucoup de bamboto ya ba moto moko babowayo bino bobenga awa njombo bokende bongo na restaurant Le Puissant chez Nanou Mosese. En tout cas nalingi bino mingi babi lelo tolobela sujet moka ya moke. Na préféré na lobela ngo na position de dodo. Lelo yo ekomi likambo moke bomutakalize. Likambo moke bomutakalize. Franchement, ça a vraiment bien teint. Et ça a vraiment bien teint. On m'a dit à chaque fois que il faut toujours causer la prudence dans le téléphone na biso. La plupart, il y a des hommes mariés au Balibana. Au Bakosara biso ba fille akini ke na balate et tout et tout et tout. Yo pe fille na bolingo monika kolingi garçon na trop lingi mobile no trop. Encore mikolo babi mobile et tolomo. Boli bisara pardon wala ngate. Boni komona mobile te, boni komona mobile pembe te, boni komona mobile kitoko te. Boye ba pete ki mibala batu pe bazalaka. Bino pe mibala poto boni ko kosa pe mingi. Obala na yo lobala mona batu bala o lobate. OK, biso basi tozaka vigilante na ba téléphone na ba chombo ba jo. Yo kantem su mwasi na yebi code na otenzuka yebi amu. Obana kosenga mona batu tinena nga photo sexy salabo. Mona pa otala côté moi 100 francs et utaka. Otala pe côté moi colis 5 kg ndenga batindela nga et pas HPK silence dona Dominique et yaka. Julia ba mongo pasa la nga ba 5. Otaka moi ba 25 kg la nga ba basket abi yaka ba parfum solo net ba parfum solo. Ba bio pa ko la parfum mona maman livre lembozu wapi. Kadi makosabu ete ya. Kosanga boite na parfum wane kozama pe makasi. Parfum elongwa te na nzoto pendant une semaine. Yo kokalika mbango kadi makambo yo kadi voama. Kadi malikamni na mnona ngayo mutu vanji kuna na Dubai. Na pesi okaba mbote vie na kadi voama. Mwasi ya mbongo. Yo pongo na sarato la otindela e parfum o mwasi ya première dame na biso. Pour ex-président à la raté. Donc première dame na biso maman livre lembe. Parfois pas pour la otindela na sarato la. Ya kalikamango ya. Une semaine sur le longwate. Bo pika encore ba fia solo mapeka bana kishaso. En tout cas, la bande le baquet, boyebi ki bozana mibaya na bino, boa basi na bino. Ba téléphone na bino yebaka code ya sécurité te. So moninga tindeli yo photo to vidéo. Tala supprimer. Pour na téléphone tala lelo. Tokomi soki na éviter to bengango ekomi époque ya kimutakalisation to nini. Donc ekomi bovanda moi oyo, moi mafinga. Mois prochain politique. Moi, Zolanda, mitakalisation. Qu'est-ce qui se passe? Et comme nini, bandeo la biso comme nini. Tobo ite boningoze à distance, singa moi photo, moi. Mais tant que moninga tinde la photo, si primer te, otike ngobe statut tala ngobe erto. Ogolango te, otike ngobe ka stati, otala ngo mikonyoso, boni. Tala lelo ndeko na biso pingo jende ba mutakalize. Franchement ngaza contre bato ba mutakalizaka bato. Omoni YouTube eza monde entier na lobango YouTube eza YouTube eza nini
eza te ke tosala émission moko na tv pa bao batali te barate non. YouTube etikali éternel. Puis Roger Tom mosusu aza na bana ana mwasi to mosusu na pale ana ba belle famille ana na famille na ye baleki na basi komona bloka boye ba parents na ye franchement. Et puis bino pe ba chronifoa tina ba chronifiante. Bozita ya onsela mo ba analyse. C'est pas normal. Ngezelo ko ba bengi matanga na sala ngo analyse. Oza pasi bato bakufela te bakufela bato baza bango cher na mitema te bayebi pasi ya liwa te eza mutakalisation nasala yango analyse te nakotelaka bato bapubliaka bato te parce que kopublie mutu na net obomi vi na ye mobimba même ses enfants même bakokololo na ye so bana posa batala yango baoya YouTube nga en tout cas nabenga yango péché impardonnable. Nalanda ndeko na Mege 30 o na pesi mbote place azali na profiter pe na pesa senti ngi ba mbote place azali Mege 30 alobi atikala na réputation ya mabe par rapport à image na bakanga e photo na scène lelo to mona ba film super batambola mutakala tam su mutu nso amona yeke ah nde na olata robe na nde na obina mutu ashi kale soto cycliste parce que netinga so la ti colon oko la ta sous-vêtement et dessiner donc faut la ta colon mutakala soit la cha mona cycliste pona obo ya ko dessiner donc si amona ki robe la ta kinane ngazanzo to misuni minena mon général Nyangambwala à Brazzaville la force qui écrase Sarato la babizou. Mon général Nyangambwala à Brazzaville, la force qui écrase Sarato la babizou.